Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga mwana mfumu Kimbangu nzamba pambola bino bandeko nyonso lelo ezali journée oyo tokosolola masolo na oyo eleki na poso ya oyo tozali bandeko na ngai boyebi ke émission na biso toyelaka bino kaka masolo oyo ya malamu oyo ezali kolendisa mitema na bino nzamba pambola bino na bandako esika nyonso video oyo ekokutamela bino bo partager émission toujours abonnez-vous na Kongo Alenga TV oyo eza komemela bino pe masolo ya kitoko bandeko na bandi na sima bomoni ezali bongo Pepito Kilala o azali bongo bourgmestre ya commune ya Kinshasa kasi ya solo bandeko ya azali bongo présidente ya Erogal Lisungi. Erogal Lisungi ezali association oyo bana ya Bumbu Selembau bango basala yango na poto na Clara de Bruxelles azali fondateur nango kuna na kati ya Kinshasa mutu azali ko kamba yango ko représenter yango présidente nango ezali bongo Pepito Kilala biso tobengaka ye la reine Pepito ya azali bongo moko oyo numéro 1 ya commune à Kinshasa. Kasi ya solo bandeko le 18 juin mobange ya réunion ya Erogal Lisungi ekozala bongo na Paris yango bandeko ya Erogal Lisungi bazali kosenga na bana Bumbu Selembao nyonso partout bozali boya kosadere na kati ya association ya Erogal Lisungi pambate vitesse ozali kokende nango bandeko keba train boyebi TGV ndenge ezalaka etelemaka na bare moko ya kotanga soko elongwe ka Bruxelles bandeko ke Paris soko elongwe Paris mbala moko ye Allemagne soko elongwe Allemagne eke na Hollande bandeko langa soko elongwe Hollande eke na Londres bandeko yoza na katikate bamboka wana nyonso keba soko kateli yango te na ba Bruxelles to na ba Paris to na Allemagne a na kata Bundes bandeko langa okorate TGV wana donc bandeko nyonso ya Erogal Lisungi bana gal bagalo na bagalozi tout esika nyonso bozali le 18 juin tokutana biso nyonso tu ngai moko pe Shora de Sulanga Kongo Alenga na kozala wana donc tozala tokutana wana po toyeba ndenge tokosolola mpona makambo tali bacommune na biso surtout biso bana basortissant ya Bumbu Selembao biso toyokela yango soni te je suis gallois mwana Bumbu donc ndeko soza mwana Selembao zalaka fier na commune na yo merci bandeko na ngai Pepito Kilala o azali bongo bourgmestre biso kala toyako benga ye commissaire de zone donc commissaire de zone ya Kinshasa boyebi keza munene commune wana deux fois te zandu za na kati Pepito alobi akozongisa zandu bokomona ndenge ekobongwama na ndenge akosakana te commune ya Kinshasa banda Pepito akomi wana bandeko na ngai bandeko nyonso ya commune ya Kinshasa baza kosepela babiki ya solo mama oyo azali kosala penza mosala ya kitoko toyebisaka bino ke bana Bumbu bana o bakoli na kati ya Bumbu Selembao deux fois te baza na bolingo bango balakisaka mosala
mosala nde yango nde masolo. Donc bandeko na ngai Pepito Kilala akende kosadere na parti politique ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentili Ngobila ACP. ACP na bandi yango boza komona yango wana batriko balati. Donc Pepito Kilala lobi samedi eleki bandeko Pepito Kilala kendeki na siège ya ACP bandeko lingaki bukana po suka na ple oyo ezalaki wana bandeko koboya. Donc la reine Pepito Kilala akoti na kati ya ACP. ACP ezali oyo ezali ko soutenir président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo pour la masolo etali gouvernance. Pepito Kilala pa akoti masolo yango atanke amoni ke ya atalaka nzela linie ozali malamu. Amoni ke nzela oyo gouvernendi ye pa amoni ke ezala solo nga pe atanke mama boboto pe mama social na kati ya mabele ya Congo nga pe il faut natia ya nga pe mutu bandeko na ngai lobe ezalaki bongo esika wapi Pepito Kilala akendeki kosadere na ACP parti ya mobange ya Gentili Ngobila au sorti nango ezali bongo le 28 mai na Stade des Martyrs otobengi Kamanyola. Le 28 sortie officielle ya ACP bandeko na ngai Pepito Kilala lakisiki ya solo ngai na lingi sikoyo na travailler pour na mboka bandeko toyo na posa mboka na biso ebonga ba mama mingi oyo nyoso tu bazali ko mipesa mingi na makambo teli mboka toza ko encourager bango pamba te mama bongizaka mboka mama soka koti masolo wana ko bonga yango tika to pesa maboko na biso pa ba mama. Félicitations na Pepito Kilala beaucoup merci ya commune ya Kinshasa. Félicitations na présidente na biso ya association ya Eroga Lesungi nzamba pambola yo na ndenge ozali kokende pene na politique yango pena na ndenge pene ezalaka madaka na ndenge ezali. Merci mingi bandeko tolanda video bomona ndenge Pepito Kilala bantouraki ye na batu na ndenge ka aza koya asadere na kati ya ACP bandeko ezalaki mobange na masolo lobi tolanda masolo. Merci mingi na Eric Luyeye vraiment en tout cas oyo azosala pe mosala kitoko. Merci mingi Eric Luyeye na mosala ozali kosala bilili oyo azali bongo moko mopanzi sango ya Eroga Lisungi na kati ya Kinshasa. Eric Luyeye en tout cas on est toujours ensemble. Merci mingi tolanda bilili bomona ndenge Eric azoki bilili kitoko pe Pepito Kilala ndenge asaderaki na kati ya ACP mobange ya parti oyo ya Gentili Ngobila tolanda. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi vraiment esengo ndenge Pepito nega sekaka ya sekaka na ekaka la reine. En tout cas merci mingi la reine Pepito Kilala, merci vraiment en tout cas bonne chance
na parti ACP biso to na posa na biso zali ndenge Gentili Ngobila ye moko ate slogan ya lobaka kini bopeto toza na posa bopeto wana ndenge ba mama pepito ba koti yango en tout cas ezali kitoko na elengi mingi vraiment komona masolo oyo ndenge zali kokende donc bande kolangai merci mingi bonne chance na mama pepito kila la paix félicitations na yo na ndenge oza ko mema masolo penda ya bana gal bana bumbo selembau baza ko kende toujours likolo pona ko lansaka ya solo bumbo selembau ba iletre bazati bumbo selembau eza zona bato mayanditi kasi bumbo selembau eza zona ba entelo bato adanze baza na kati ya bumbo selembau botala ka basi ya boye mama pepito kilala mais abotama na bumbu botala ka basi ya kitoko bazali babotama na selembao baza ebele merci mingi en tout cas toleki na biso na bandi bolandi bilili vraiment merci matondo mingi ya solo toleki na biso na sujet na biso ya mibale kaka na masolo ya ACP bandeko na ngai masolo kaka ya ACP awa na mboka ya poto na mikili ya poto bandeko ACP Allemagne pe awa na mikili ya poto bandeko na ngai lisanga ya bandeko ya Allemagne ACP Allemagne oyo ekambami bongo na coordinatrice oyo tobengi mama na biso na kombo ya Mi José mama Mi José ye mutu azali kokamba ACP na kati ya Allemagne bongo mokolo ya lobi pe samedi ye pa bon asalaki réunion pona kosala première ouverture ya ACP na kati ya Allemagne bandeko na ngai ezalaki pe esengo kongo alenga pa azalaki wana pona kolakisa pe bilili vraiment bandeko na ngai bandeko bazalaki wana bayaki pe kosepela en tout cas tomoni bandeko ezalaki esengo mingi komona vraiment bandeko na biso bayaki pona ko soutenir mama na biso oyo tobengi na kombo ya Mi José oyo rassemblaki bato pona réunion ye apesi bato abengisi bato pona réunion kasi ayebisi bato sorti na bango pe awa na kati ya Allemagne ya ACP baza komilengela pamba te président Gentili Ngobila le 28 ACP botamela Kinshasa le 30 mai azali na mboka Europe après awa pe na kati ya Allemagne ACP ya Allemagne oyo ekambami na mama na biso Mi José bandeko na ngai bakosala pe ouverture na bango na kati ya Bundes awa na kati ya Allemagne ekozala bongo na Leverkusen awa esika ACP ebotami bandeko na nga félicitations na mama Mi José en tout cas oyo azali kokumbela ACP awa na kati ya Allemagne vraiment merci mingi mama Mi José accompagné na Serge Kosanika ye pa azalaki na kati ya masolo wana bandeko na nga tokolanda bilili bomona mwa extrait muke ndenge baselebraki réunion na bango. Vraiment, tirer attention à Bisson à Boké. Premièrement, je vous remercie tous. On a présence d'Abino. Nous pour répondre à l'invitation où il y a parti politique d'Abisson et Botamina Koumou à ACP, où ils allaient conduits par notre gouverneur de la ville de Kinshasa. Ils allaient alliance où il va s'allier na président d'Abisson Fachi. Alliance en gros Bengi na Koumou à ACP. Donc ceux qui n'ont pas pu définir ACP, ils allaient alliance des Congolais progressistes. Donc, les alliés ba idée belé za na kati wana. Totia mokonzi mboka maboko bango na gouverneur na biso de la ville. Première prise de contact na biso yango organisé yango lelo ezali potoye bana to kutana to solula. O pa moniki azali na posta ya ko s'adhérer kati na groupe na biso la lisanga na biso ezali lisanga yango bila na kati Allemagne. Donc ende to sangani boye to sangani pona groupe na biso o to bengi gouverneur Gentili Ngobila Mbaka o azali na Congo Kinshasa. Et alors yango wana omoni na belisa ki bato nyonso baya tokutana tosolola oyo azali na motuna kotuna atuni oyo azali na
likambo ya kobakisa na idée ou quoi que ce soit akoki kobakisa idée na ye donc nazali wana kaka mpona bino mpona korépondre na baquestion na bino merci oyo elekaki lobi na mboka ya Allemagne. Félicitations na yo mama na biso mi José na mosala oyo ya kitoko oyo ezali kosala boyebiki awa na kati ya Allemagne bandeko na nga ba parti politique ya minene ezalaka awa nyonso tu ekoma mpenza mwa mobulu nde tokoki koloba IDPS ezalaki awa me impact ya makasi ezalaka lisusu te na kati ya Allemagne. Baparti mingi esalami na Allemagne bandeko na ngai nyonso elala. Lelo tokomi na ACP na kati ya Allemagne. Tous les politiciens nyonso boza na kati ya Allemagne boya kotia maboko na ACP. Ba mama nyonso oto bengi ba femme d'aujourd'hui ACP ezo senga na bino oyo boza na kati ya Allemagne boya kotia mama mi José maboko. Ekozala sengo mingi akozala entouré na bino nyonso tu ekozala sengo to longola makambo mosusu oyo tozalaka nango biso awa na poto ode ye kutu ndenge ntemba ndeko na ngai toza na susi ya mboka. Ba mama na biso to pesa bango maboko oyo bazali batambusa mboka ya Congo. Lobi pourquoi pas tokokuta bato ya ndenge na ndenge pe minene ba mama ya minene bakosimba Congo wana. To wana posa Congo ekende liboso biso ba Congo alenga soki tokoti makambo ataki bapanzi sango toza na posa Congo ekende liboso. Mama na biso mi José azali kotambusa ACP na kati ya Allemagne awa na Leverkusen. Ba mama nyonso tu ba femme d'aujourd'hui ba mama ya lelo bofongola mitema ba mama ya lelo boya kosadere na pesi mbote na mama Goretu Luvwezo na kati ya Dortmund na mbote na yo mama na biso mokonzi ya ba mama mama Valérie Djimbi mama Valérie Djibi la maman de 3J boya kokota masolo oyo ekozala kitoko. Tous les ba mama nyonso tu ba mama ya Leverkusen ba mama ya Cologne boya ba mama ya Aachen ya Dieren ya Düsseldorf ba papa nyonso ba politicien oyo boza na posa ya développement ya mboka bonga biso moko ba congolais soki tozozalaka mitema mabe mboka pe ekobonga te boya to sunga mama na biso to bengi na kombo ya mi José oyo azali wana ye wana bozali komona ye bandeko na ngai ekozala sengo mingi pote ya solo bandeko ekozala sengo mpona biso pamba te mboka ya Congo ezali kosenga biso nyonso tu tosimbana pote ya solo tomema mboka na biso liboso tolingi tomona mboka etongama pe Congo il faut etongama Congo fo banzele salama. Gentil Ngobila laki alobi tout oyo pas question il faut to travailler bapaya balongola bakali nyonso tu baza kotala na Congo bapaya babukto buka bakali na bango biso moko bana Congo to kota pena na masolo yango bandeko to bosana te. Congo ezali ya biso. Congo c'est notre maman, c'est notre papa bandeko to bosana yango te to tika teke bato baya kosala ka biso tala bagana ye bakomi kofinga biso babike ba congolais bagana ye bandeko bakomi kofinga biso bakomi koloba ba vérité na biso ba congolais to fongwama bandeko eza makambo te ya mi José non eza makambo ya Congo. Merci mingi mama mi José tolanda bilili tomona ndenge réunion lekaki lobi na mboka ya Leverkusen na awa na kata Allemagne. Merci mingi na mama mi José oyo azali bongo coordinatrice ya ACP Allemagne ACP oyo ezali bongo kokambama na Gentil Ngobila bandeko na ngai tolanda bilili bongo tosukisa masolo na biso matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi mama na biso mi José ndenge asangisaki bandeko nyonso tu accompagné na Serge Kusanika pe bandeko mosusu bazalaki ebele wana na pesi bandeko nyonso président Jean-Philippe ye bazalaki wana ye kuta alobi yasa dere mbala moko alobi jamais akotika la sima papa na biso président Jean-Philippe ye pa kote na kati vraiment na bosane te papa na biso VK15 ye pe PDG K15 na mama Gislienne bango balobi ke ya solo masolo ezali ya biso pamba te o ezali masolo na biso bandeko na ngai vraiment ezalaki esengo komona ba mama na biso oyo azalaki wana bango nyonso tu
En tout cas, bande konangai ezalaki vraiment esengo makasi. Topesi mbote na maman na biso Lisette Lukung, maman Lisette Lukung oyo azali bongo pe moko na kati ya la femme d'aujourd'hui na kati ya Kinshasa oyo azali bongo pe kokamba ACPP kuna na kati ya Kinshasa ya azali bongo mama oyo azali pena ko collaborer na maman na biso Mi José, maman Lisette Lukung mbote na yo oyo aza na fondation pe ya munene oyo ezali ko sunga bato ebele fondation Lisette Lukung. Vraiment bandeko na ngai merci mingi tokomi na biso na suka masolo na memelaki bino lelo mpona makambo etali ACP bandeko na ngai yango nde ezalaki masolo oyo tomonaki baévénement oyo ezalaki lobi yango wana kasi ya solo biso bakongole bandeko tomipesa mpona mboka na biso mboka ya Kongo ezali ya biso toyebake tosalisana pe tolingana ndenge silogan ezalaka na kati eglise Kimbangise bolingo mibeko pe misala bandeko soki toza na bolingo tokotonga mboka Kongo tozalaka na bolingo même ba politicien na biso tokima bango ti to affronter bango po toyebisa bango ke boza na bolingo boza na mibeko pe boza na misala soki to affronter bango te totika bango na musika te ye kuna bona boto tozopesa bango ba cachet de serre na bango ka oyo tokoloba bandeko na nga wana kozala kitoko te soki to affronter bango mbala moko tokocomprendre bango mpe bakocomprendre biso mais soki ezaka tomona bango na misika bandeko eza kitoko te yango bandeko biso bapanzi sango atanke ngai mwana Fumuki Mbangu bandeko na ngai bapoliticien lokola navandaka na bango nayebi bango nasalaka na bango mpe bémission il faut koaffronter bango atanke chroniqueur atanke mopanzi sango bandeko na ngai il faut toaffronter bango le 18 juin bandeko na ngai le 18 juin mobange na association otobengi Erogal Lisungi baza na mama na réunion na mboka ya Pare na Saint-Denis bana gal bagalo na bagaloise tozala ebele tokende ko accompagner bandeko na biso ya Erogal Lisungi biso banso oyo fondateur nango Clara de Bruxelles pe na président Lebo oyo abengisi biso tozala wana bandeko ekozala vraiment esengo mingi soki tokutani wana biso nyonso tu le 18 juin tozala wana toyebi ke surprise ye moko la reine Pépite Okilala akozala na biso wana bandeko ozala esengo beaucoup mesa na biso akozala ye azangaka te akozala na biso donc ekozala esengo tomona mama na biso la reine na biso kala tokosepela so tosepela elongo tomela so bachampagne tobeta masolo ya kati na makambo etali bacommune na biso mpe mboka na biso la République démocratique du Congo bana gali bagaloise boya kosadere bokota na kati ya association ya Erogal Lisungi yango eza na vitesse kande tolobi ezokende rapide katelango bandeko na ngai kolinga kotikala nsima te partout ozali bandeko na ngai katelango ekozala esengo mingi. Merci mingi mbote mingi pe na bana gali nyonso to ya Bundes to bengi bana gali Bundes na pesi bino mbote sika bozali mbote mingi na bosani te Alexis Champagne pe bandeko nyonso tu Molifa Mombo Kimia Nzambe za la kati na bino en tout cas na bosani te TV Colonne de Max Bayuba o azali pe na biso vraiment merci mingi mbote na yo sika ozali mbote na bandeko nyonso tu o bokolanda émission bo partager yango pe bo s'abonner o partager o s'abonner na Congo Alenga TV s'abonner bandeko nga bagalwa bo s'abonner na Congo Alenga TV bo s'abonner bandeko ko s'abonner za nango mbongo te ezaka oche o s'abonner ezelingi ozala plaisir mingi merci mingi mbote na Dide Masuki mobala mandefa pembe pe na Super Anita ba mbote na bino kuna na bébé na biso ba gros bisous Super Anita merci mingi na Pauline Beyoncé merci mingi na bandeko nyonso to bolandi biso Gislienne bambota trop ya ye moko PDG ka 15 bambota trop vraiment en tout cas na mboka ya Leverkusen bambote na yo merci mingi na bandeko nyonso tout vraiment on est ensemble ba maman na biso ya la femme d'aujourd'hui
gros bisous na bino, maman la femme d'aujourd'hui, gros bisous. Na bossanité Lisette Lukungu. Joyeux anniversaire na yo Lisette Lukungu. Lobezaki journée na yo mbotama elamu Lisette Lukungu. Mwana yembelo zate mungongo pe toyembaka ezate vraiment en tout cas merci na yebi ke lobo fete kitoko bozalaki bino tuna ba gouve bato tout bazaki bon en tête de fleuve ezaki sengo merci mingi en tout cas tokutani bongo mbala sima merci mingi na bandeko ya ACP pe na président Gentili Ngobila merci mingi tokozela toujours bilili le 28 toyebi ke ali sortie officielle ya ACP Nakata Kinshasa, Nakata Kamanyola, merci. Président Toyebi Kezo, mais la biso ba programme qui toko pour la capitale la biso ya RDC, Otoben Kinshasa. Courage et puis bonne chance et puis que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, vraiment, président. Merci. Que Dieu vous bénisse, bandekwa ACP et Nzamba Pambola, Gentili Ngobila, vraiment Mpaka, Namakambo Oyo. Tout ça, vous avez un programme à Sika pour le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, Tolingi Mboka na biso bonga, Tolingi Mboka na biso, ndeko linga mboka na yo, lingango pe sala critique aux ali noble, parce que critique ça peut bien na kati na masolo nous surtout que kofinga, approcher ba politicien na biso to linga bango, po bango pe ba linga biso, po to salisana, eze sengo. Merci mingi tokuteli bongo balasi mezaki ya bino ndeko Kongo Alenga mwana fumuki mbangu. Abonnez-vous vraiment na Kongo Alenga TV pe partager tokuteli bongo balasima. Matondo mingi ingeta ciao ciao.